Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi, je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresse, de contacter les investisseurs partout à travers le monde. Bon, la famille. Bapaldos papa bango moko bakonza bapaldos botala basi mibali bandeko naokoka te oloba te tata mobimbo otala na mibwaki abwaki nzoto bakofunefune ye bateta bandeko nana makasi kuta okoma te video te bino mobotala afongola matoi na mosu bota badinisha Kongo mboka monene mitakala tosisi kutukolela sheribete tozolela leki ya nani ya ministre Kongo ene leki na yo bauti oboma no tosisi te tomoa kaka pa baochange motu moo bachene kuna bani place kuti naza ifaikana publie po bato balekisi pendant la kati de la place batebele moya commenter belé ezate bino moka bomola Congo mboka lengi mboka soif pe azo obligé ba fille batala okindoki te mboka Congo za chance. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany, Tina, Angleterre, Canada, Tina, USA, Kitangambo, ya Brésil, Bandimi, va combattant, Binombe, va Kubana, Bandimi, va combattant, Banani, va polité, Nandema, ya combattant. Lengo yote popola, tambola mboka nyaso, telema peutuna, akuluba, tende ya kombato. Lengo yote popola, tambola mboka nyaso, telema peutuna, akuluba, tende ya kombato. Mokuna walomba te, na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana, tokumela ekolo. Combatanga telema komoko esanga te na mabele nzambe ya pesa mboka Je fais rapidement cette vidéo pour kokebisa Maman Marthe na mwana na ye Christian, notre fils. Problème ezali, problème ya Denise Nyakero na Philippe na Biselele Fortuna oyo bakangi. C'est vrai, Biselele sali makambo mususu oyo peuple congolais ayebi ya koloba makambo na bango ndenge bakendaki koteka biso. Le problème munene oyo Maman Marthe na mwana na ye Chilombo baza kobombela biso ezali ke Biselele azali mubali ya Denise Nyakero.
basala makambo ebele na Denise Biselele na Denise Nyakero. Donc réunion munene salamaki epai ya Mama Marthe kuna. Yo Christian oyebi olingaki okende kopanza biloko ya Denise na ndako. Vous devez protéger Félix Tshilombo. Mama Marthe, vous devez protéger Félix Tshilombo. Bolungula Denise Nyakero, ndenge bolunguli Biselele, bolungula pe Denise Nyakero na ndako ya Tshilombo. Tolingi te Tshilombo aya kukufa. Ngai naza tata ya Tshilombo. Politique ezali problème mususu. Awa tuza ko makambo ya famille. Tshilombo akendaki na Mbujimai, bolobaki akeko kaka kotala ka biloko ya nini. Akende kotala ba chef coutumier kuna po bakende kosolola makambo ya kindumba ya Denise Nyakero na Biselele Fortuna. Kaka Biselele Fortuna yosina Nyakero nde bato bakangesa beya François po batika Tshilombo polele. Kaka bato mibale oyo nde bato babuma le Camerounais qui était patron ya banque Freelance Bank oyo eza na Kinshasa. Kaka bato mibale wana. Kaka bato oyo nde babuma famille Mobimba ya Etienne Tshisekedi oyo bazaki na maison civile na bande kumususu bazaki na présidence kone ya Baluba. Mais jusqu'à quand nous allons accepter des bêtises comme ça? Ces gens ici ont ridiculisé Beye François pieds nus à l'année. Kaka Denise Nyakero na Biselele mobali na ye oyo. Siko bino oliebo panza mwasi oyo bubwaka ye libanda boza ko protéger ye po bubu Tshilombo Félix. Mama Marthe naza ko m'adresser na yo na Christian aza mukolo. Bolungula Denise Nyakero na ndako mwana Tshisekedi doit vivre. Makambo na biso ya politique etali biso. Mais oyo ya kokenda na mobali boyi na ndako ya président de la République to boyi. Makambo oyo ndenge naza koloba oyo ezali problème très sérieux. Tshilombo akendaki na Mbujimai na ba chef coutumier kuna balobaki makambo oyo. Sikoyo lokola bwino bolingi te Denise abima na ndako. Mais Denise anyoko na mwasi ya Tshilombo na bana. Oyo ya biso ya ndeko na biso ya Congo. Ye mwana ya Batusi aya konyokola mwasi ya Tshilombo na bana ya Tshilombo. Tshilombo aujourd'hui n'est pas capable même de payer nourriture ya bana na ye à cause ya mwasi ya kindumba we ya Denise Nyakero. Sikoyo bomoni makambo na zako yebisa bino. Bosalaki ba réunion kuna na limite na ndako ya Mama Marthe pona kindumba ya Denise Nyakero na Biselele. Lelo Denise azako panza ba Congolais nyonso baza pembeni ya Tshilombo. Mais pouvoir nini boza kende wapi na pouvoir oyo ya mwana mwasi oyo. Nukona na lobi boye. Na yo Christian sala kaka ndenge olobaki wana koza kende kolungula biloko na ye na ndako ya Tshilombo. Yo tata oyo ozali na maison civile tata leki ya Tshilombo. Tika de nani Christian a sauvé ndeko na ye. Longai daza tata na ye, le grand patriarche de Londres, professeur Julien Tchakuda. Tshisekedi wa Mulumbe parti, Tshisekedi wa Mulumbe est vivant. Ngai naza Tshisekedi wa Mulumbe. Parce que Tshisekedi n'acceptera jamais une bêtise comme ça. Mama Marthe, yoza mama ya Félix Tshilombo. S'il y a problème, il y a Denise Nyakero. Ko vendre na ndako, ko crier, tu ne vas pas résoudre ça. Vous devez la solution pour bimisa mwasi oyo ba aventure ya roman oyo boza ko sala public ko simba na maboko yo Tshilombo tika makambo za ko sala wana okukufa pamba bimisa Denise Nyakero na ndako na yo. Vous avez besoin de quelle preuve encore? Vous en avez pas preuve nyonso ya Biselele na Denise Nyakero sans compter ba mibali mususu. Je pense que j'ai tout dit. Parce que bino lokola bolingité ko solo la en famille, il faut toyer bisabino na place publique. Et ça le problème ya Congo, il faut sauver mboka ya Congo. Parce que yo za président mboka. Makambo no za komona que ça sérieux. Biselele opesi et tout. Mais Biselele aza mutu ya Kagame. Aza mutu ya Kagame. Lelo moni clair. Makambo abimisi wana, est-ce que c'est normal? Mais sans compter que ça ko bimena mwasi na yo. Et oyebi yango.
Pe bosolo ki yango na limité na ndako na mama Marthe. Na famille mobimba. Mais boza kozela nini? Kilomba kufa. Donc j'attends soki bo silisi problème oyote na kozonga les sous. Papa qui a diffusé ces images? Pourquoi les a-t-elle diffusées? Ces images se trouvent dans le téléphone, se trouvaient dans le téléphone personnel de Bisselele. C'est lui-même qui filme. La personne qui a décidé de diffuser ces images, c'est Hervé Mbelou. C'est Mbelou qui a diffusé ça. C'est l'AG de l'ANER. Écrivez vos noms, Mbelou. La personne qui a ordonné la diffusion de ces images, comme on a Hervé Mbelou, AG de l'ANER, Agence nationale de renseignement. C'est moi qui l'ai dit. Lorsqu'on arrête Fortuna Bisselele, on lui prend ses téléphones, on lui prend sa Jeep. Ces images se trouvaient dans les téléphones privés de Bisselele. Mbelou les avait déjà récupérées. Banda Bakangaïwana. Ces images se trouvaient dans les Fortuna, dans les téléphones de Bisselele. Mbelou a décidé de les diffuser hier. Donc, la source de provenance de ces images, la personne qui a diffusé, c'est Mbelou, AG Aner. Bango Moko va diffuser ma image de Bango. Pourquoi Mbelou a-t-il décidé de diffuser ces images? Des hypothèses. Allons dans les rangs des hypothèses. Je vous mets les hypothèses. Je vous mettrai ma conclusion et ma réflexion à la fin. Plusieurs hypothèses sont sur la table pour justifier ces coups de... Comme les nanny, de Hervé Mbelou. La première hypothèse qui est sortie hier, c'était quoi? Bisselele a manqué de discrétion à la prison de Makala. Il avait commencé à chaque fois qu'il recevait des visiteurs. Je vous ai dit que Bisselele a quitté la prison ce soir. Je vais vous dire ça à la fin. Il se plaignait. Babotolinga Mbongo, Basalinga Boé, Félix Tagomole. Ngeleka Elmout, sachant que Bisselele savait un peu trop, Elmout avait décidé d'éliminer Bisselele. Effacer les tableaux. J'avais parlé d'une opération effacer les tableaux. Donc, la première hypothèse qui était sur la table, on préparait cette opération-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diffuser les images, salir Bisselele, et lorsque l'opération effacer les tableaux sera mise en branle, l'opinion ne sera pas choquée, on va dire, il n'a pas su supporter le choc, il est mort. On pouvait faire un truc comme on a, comme les Ranani, Mouenze Kongolo. Oh non, Moni Moutakala vient Mouenze, Monalaki quelques jours après Akoufi. Ça, c'est la première hypothèse qui est sortie. Je mets les hypothèses. La deuxième hypothèse. Mbelou avait les informations que Fortuna Bisselele avait repris contact avec Helmut Ngeleka. Qu'est-ce qui se passe? Ngeleka est perdu aujourd'hui. Ngeleka n'a plus de boussole. La République est dans la rue. La seule personne clairvoyante qui était dans l'entourage de Ngeleka s'appelait François Beya. Ngeleka a commis l'imprudence d'écouter sa femme Elmoutes Nyakeru, qui, dans un dossier de 20 millions de dollars, avec Bisselele, ils sont allés prendre l'argent et Freeland, ils ont bouffé. Lorsque Beya a découvert qu'il a dit à la femme, Elmoutes Nyakeru et Bisselele ont décidé de sacrifier François Beya. Depuis que Beya est parti, la maison s'est écroulée. Parce que la seule personne lucide qui avait un peu d'intelligence dans l'entour, dans la folie de l'entourage, c'était François Beya. Ngeleka a envoyé des émissaires, des dizaines et des dizaines. Et Fortuna Bisselele oza penzanto gi. Ma pekango pelemba. Ba esel na yo pembe na omitu na so ezastik. To eza nenge na yo. Ma bela ngo pe mineno zo melisa bala batu na nko. Ne tu étouffé bango. Fortuna Bisselele. T'as pas de respect pour ton propre corps? Imaginez que Yemo Kondazo filmé. Yemo Fortuna. Avant du péro. Yef. N'invité. Antana amta ba partout. Si vous ba non ça na bango.
partout joana bana mike bana na bazata ba vingtaine sur ba vingtaine te ba on nager ba 17-18 ans bana na bana fortunat siko tata mukolo wa fortunat ça bana bato bon sans pitié pour anini mbongo. Et les femmes, vous vous laissez faire à cause de la précarité, de la désolation. Donc, bien au Canada, pour moi, ça vit, il faut qu'à mon pari, moi, Zalana. Si vous battez mon pour Bimana, bon, sans protection. Et, Fortuna dit c'est les. Ou lui, qu'on les Kelinga. Naïbeka, qu'on se connaît, Kuba, n'a pas complot ça contre le chef de l'État. Pour ma mot, ça là, pendant qu'il était encore conseiller du chef de l'État. Au Zoui Penza. Comment ils m'ont bon des autres troublés bino. Nous savons ça m'a longate. Bon aider chef de l'État n'est l'autre côté. Mais vous travaillez pour le plaisir de votre troisième jambe. Non. Bino se fout bimara boy. Bato maintenant qu'on se mobile à Sambo, te le couteau mobile à Sambo, fortement c'est le Sambo. Car avec scène non qui to côté, ça ne donne pas envie. Au moins